Voilà, bande konangai na sali moi vidéo ya moi muke pour na ozobino temps belete parce que naza na boulot na oti ko soit confirmation ya la police. Na lobaki na kolobango te avant tozela. Na oti ko soit confirmation ya la police. Bokota ata na website na bango o bazali ko teka ba ticket. Bokomona ba longoli yango. Dans la Brixton Academia et loko moko ekozalate, c'est-à-dire concert ya Fali, eza strictement annulé. Et puis Fali a koki ko betaka sous concert awa na Londres te. Na confirmé ngo pa na bino, na po naza na crédit na mingi te aussi là, mais na confirmé bino que concert ya Fali eza annulé ou eza London zone rouge. Concert eza annulé, mais biso to kozalaka nde ba mbila lobi boya na bino kutu. Mais si ko bazoko landela Brixton Academy na ye Fali parce que bazwaki déjà annonce wana avant mais ba koma ko teka siko ba ticket siko anti fraude ezo landela bango siko. Donc pourquoi bango ba défier texte au police atindaki ya liboso que concert est annulé mais bazo teka ba ticket mais Brixton siko abangi makambo abimi atike lengo siko pa na Fali. Donc na bango na ba producteur na bango et loko liboso ba bangi ba saini ba longoli nano ba canceler ce que loko wana ba komi inenvailable soki tembe bokota na place ba sombra ba ticket wana bokota botala kuna et loko yati. Donc concert ezate o eza London o eza parité o eza London. Donc concert na confirmer bino que concert eza annulé mais na ndenge ya bomeseno toza lobby na réunion ya munene na Selby Center. Lobby de 14h à 16h tokuta na Selby Center pour na réunion à munene poto la sabino ke biso toa toujours makasi toyoka ki ba lobby ke ba combattant moko ba anti combattant o bazako luka ba congolais bazo luka ba congolais na lobby yango bazo luka ba congolais ba beta bango siko biso adresse na biso tokuta na lobby na Selby Center o yaza mobali o alobaki bazo luka biso aya lobby na Selby Center akuta na mibale ba congolais bazo ba osala kuna lobby. Pondé babi banda o lukaka bato sona ba boîte nous sommes des responsables to traîner na ba boîte ite mais to pesi bino adresse biso to kuta na reza yango wana biso na bino to zaki na adresse fa to kuta le 28 mais lokola déjà basi ba annulé yango nazo garantir bino ba annulé yango ngala ya na loba mamba pamba te na loba o eza solo concert eza annulé lokola concert eza annulé to kuta na bino sous côté kuna te soki bino bolbi boza bato makasi bo pesa biso adresse na bino place bino boko la conférence de presse bo benga yepe Fali yango aya na conférence de presse boko mona ndenge masse ba congolais ekozala poto kangana bino na bango. Donc concert eza annulé bobo sala bino ba komi na problème siko fa zongi sa ba mbongo ya bato. Donc on azo sinale bino za molobeli ya ba combattant numéro 1 na kata mboko yo ya na passer bino message na passer message à pam baté donc zongi langa o kango loba ndenge nini nazo sabino avec ba preuve que concert eza annulé. Kala mingi te samedi tokende kuna tokosola donc ikopana bino nyonso tu na mai po awa o tolingaki tosala awa elekai kutu o eza France mais tebisi no likopa nyonso tu na mai donc botindela bandeko nyonso tu bokoze bango ke concert eza annulé et puis awa ezaka te ke soki annulation wana ndenge mbila asalaki bino na France kuna ono annulé et pas atindi bato awa ezaka bongo te po bantitero bakodeplace te baya wana sans que et maman bango ba bénéficier na mbongo te so ba lobi annulé soki yo tietembe o betisi yango petit nanga Patrick Mandiki boaka déjà message yango déjà concert eza annulé Sadam keke na moni okoti mais concert eza annulé souci eza trop biso to lobai ke biso to kozwa décision na kombo na bino ba congolais na makambo bino bozo comprendre te biso to kozwa décision na compte na bino o lingo ou pas biso to kozwa décision na compte na bino ba voix na bino moi muke botika ba concert beta ezali ya ndambo mais biso toza tellement organisé to kozwa ba décision na kombo ya ba congolais nyonso tout ata to groupe ya bato nde bolobaki groupe ya bato mais to kozwa décision na kombo na bino soki bolingi to soka décision ensemble boyaka na ba réunion wana to kutanaka eza mamba corona te Sadam mamba corona te eza démarche autre bandi yango depuis kala bobandi si hypothèse ya corona eza mamba corona te biso to lobi kutu mamba corona kuna te to lobi ka to laksi ba image o fallait asaki buzoba o elekala na France nde yango to apu yango eza mamba corona te yo lobi concert beta na ebisa bi ke concert eza annulé o eza London zone rouge
Et puis na garantie na bino ke bosala kana ba vidéo na boité tango biso ba décider na bino to lobi na po biso to ponama po to lobela makambo na bino o eza na se o bozo comprendre politiquement socialement biso ba to lobela makambo na bino. Vous comprendre. Alors concert eza annulé. Merci vraiment na toute l'équipe technique pour to baki ba administrateur bazali ba petio balala o ba blinga bouté salamate to sakina bango ba colonel Ngando et force no so tout o esalemaki tokokuta na lelo na lobby samedi o nyonso to azaki contre ok bino bozwaka ba décision ko bino bozaka nani soko lingi to mona yo na Selby Center wana nde tokoyok to sala entretien mo wa bien pour lobaka na internet wana lobby yo mo na kwena yo maatro yo moto lobby olingi obundisa ba congolais biso toza samedi oyo tokozwa kuna poto arrêter décision lettre ezali oya police confirmer que concert eza annulé. Mutunangai na Genève na ebité soki omonika komi depuis Genève. Merci. Namoni yango concert to baby sango de Cécile et puis fali a commis mal répété. Ti même ta kozong saka maramba concert awa soki to lingi fali a koza toujours suspendu. Il a koza toujours suspendu. Pour to lobaki touro yo to sala sous ba publicité te olingo beta concert to sala sous publicité te. Mais to somba ba ticket comme ça yo motoza producteur soki nini oko beta manakati na ndenge mo sakanate soki tembezali Moïse Mbiye moto ya leki on impact na population ye wana concert neza annulé siko to tala siko oya yo nan yo to tala oya yo makambo no siko to yo to lobai to lobela ngo mingi te mais yo to sala ngo système ya to ko futa ba ticket to ko kota mon total asko bato ba ko défendre na kati. En tout cas merci à toi nazana boulot boyebi kaka donc force à boulot na ngaka na passer no poza good news na tongo tozwi mbila bibo fanda na bino mais tozolandela bango parce que bazwa ki lettre ya police communale que concert les annulé mais bazo continuer toujours côté ka ticket donc baza obligé siko fando zong sa bato mbongo ezalo kwa neti fraude faut pas continuer sikoyo ko zong sa siko mbongo. Donc merci à toi vraiment. London ekola la te place bino bozali ba père ba responsable ba nini tout good news mais bola la ka te po décision to arrêter ngo nde to sala na tour al boso ba pesa ki biso confirmation mais to nde to kutana ki to délégat ki sikoyo staff technique ba sala ki wana batala penda porte penda barré jour wana ndenge pe to sala bana mai musuba osala mo ba carte dans le parage biso siko to fandi sikoyo nakati ya nini na nakati ya carte to benda ba image na musika to la samnege awa eza falite eza London eza falite eza London eza monde combat kombe bandaka awa bo contacter ba Bruxelles ba Paris oui ba sala be fort na bango to moni ngo to sepe na ngo makasi mais oyo eza London concert eza annulé. Merci à toi na zongeli boulot po eza era boulot atose bon boulot oyebika ndenge salemi masolo kitoko babandi ko changer langage bakomolo mamba corona eza mamba corona te biso to bandaki yango avant corona tant baza ko teka ticket ba eza corona ezalaki ezala corona eza corona ou pas biso to zui victoire que concert et kozala te concert eza pété bango batali mamba corona te batali impact makambo ele kanaki na France ndenge bana mai basalaki entretien na France. Il faut que gouvernement français et fouta bambongo ba assurance on a nous surtout ya bakar banini tout et tout bango batalinde yango biso pa na biso awa to laxina no bango pe to moni que provocation oye fallait azo sala fallait za popularité en Angleterre ba ibi no falite eza communauté c'est qu'on a communauté force à communauté zali nde na biso na communauté na biso moto eza président ya communauté eza papa ngoma te moto eza président ya communauté eza akis Papa Ngoma azali président ya association o ba bengango accru mais muto aza président na biso na communauté o à travers na ba anglais ezali Akis Kituba. Vous comprenez? On a président ya communauté yango wana soko bo chetembe boko takaka na website na bango somba ticket soki ticket eza available boko ta siko pour comprendre que non eza annulé. Merci. Merci à toi. En tout cas, tu as un balasima. Pour Nazana Bouloa, donc moi, j'ai un temps de belé zate. Didier Malunda, na moni okoti, concert eza annulé.
yo muto koma muta FCC concert na bino eza annulé malunda ma pire petit nanga mais au koma no muta FCC Saddam au CP là Saddam a CP il a changé maloba merci à trop Saddam Kekele les grands drummers mais au salve bien le changer ba congolais ba changer rapide au changer non seulement bien ingeta concert eza annulé muto fandi calme pour boulot moko petit alinga zwango a na Londres awa tant to zoika fuiti ke azana esplanade to lalati 4h du matin to luka petit wana mais tout le monde a bato makasi te ko balo ba yene na kati boy te jouissance yango to lobi ke bato asima wana merci à trop chico corona ou pas concert les annulé ça c'est bien tous on a besoin corona ou pas corona comme hypothèse na bango corona ko tuna makambo wana te ozomona et puis so ba di corona kasi fête ya kenda eza le 28 journée ba mama eza le 28 ba nila ngote ba nila ngona mde ya soki ba telemeli ba biloko wana mais le roi ba telemeli ngote biso toza na communauté eza bien organisée toza wana pona kotala bino ba membre ya communauté na biso ndenge boko vivre sur le plan politique sur le plan social bayaka koluka ba représentant do ba council ba benga ba council na biso awa ezali Akis Kituba non Papa Ngoma aza na kati ya ba activité sociale oyo ya biso yango aza akri yango mona raye mingi a s'intéresser na mambetali mutakufi mutanini mais ba décision likolo le roi ba makambo net il fallait ocha mutubo to kontara ye pendate pour ko changer d'impact te to kontara na été mais to yebi ba importance na ye c'est-à-dire ceux qui mutakufi to contacter ayebi nda sa sensibilisation na banini les restes tous en a besoin d'angote merci à trop natiki bino pour l'ensemble boulot bon panza déjà message en déjà mais boye bisa bato baloba ki baza anti combattant baloba ba luka ba combattant rendez-vous biso to ga to kuta na bango ezaki le 28 poto nga wolobate to nga to mona bango le 28 ba ya na concert pe batele matosa na bango sko bras de fer mais le roi ba royate biso to pesi bango rendez-vous to a lobby samedi to kozana Selby Center comme ça ba petio ba bimaki boya ko mona ke ba petio bazana force ya koleka bazali ba petio ba congolais o bazana force ya koleka bazali comme ça beaucoup tana bango côté kuna bino kasi beaucoup tana vie kanga e kanga komi viete mais ba petio bazana sima d'esprit mabe o ba yebi bino te o ke ba ko take bino sans blague bazali o ba bota mpe na mboko o to kotsa bango idéologie que ba concert wana za faux masolo merci à trop. Merci Chico. Comme la bango. Na Selby Center ezawa pesa na Tottenham petit na Merod. Na Tottenham na Selby Center. Ezali place ba congolais surtout ba kuta na ezala kuna. Lobby nde tozala kuna de 14h à 16h. Bison surtout tozala kuna. Ba onyo surtout bazali ko loba makela pampamba na tindi bino ga sika boko taka bobeta kaka otu Academia Brixton. Bokota na kati sikoyo. Talaka ke ngoso mbatike soko mewe so abike eza inviolable te yango na cancellation pour police anti-fraude na bango bike soki bozo konneka koteka batike parce que depuis batinda no lettre ya police naza nango awa so bozo konneka koteka batike bo kangama nde yango siko to ba itoko bimisela bino 10 000 congolais o ba roya place wana et puis na kata salle wana eza même pas 4 000 places mais to ngato bimisa 10 000 congolais o ba roya na place ya police amone za boulot et puis Brixton wana terre ba noir boko stopper batundeni boulot petit ngango zwango keba na Londres a jeté biso tozo contrôler communauté o lingo ou pas voir nos amuke ndeto lobi biso to contrôler bino na makambo bino boye bangote to contrôler bino bo mone ti virus wana sikoyo ba lobi yango sikoyo eza na kata e comme na kata Congo or que eza faux masolo totangi yango na news hour balobi na Angleterre soko lingi volontairement ba injecter yo aux injections pour la protection ya virus wana bazo futa mbongo siko so eke na kata Congo on eza nini et puis na tindela bino vidéo avant o mundele mo balobi ke biso to kotsaka ba maladie wana na nko to yedi ke kuboma na bango bato mais pour maladie panzana rapide to pesaka bato ba vaccin avec vaccin maladie ko panzana rapide ba sida ba biloko nyonso tona ezaki créer na ninga lokuta corona e bimaka na coin moko boye et si la pe impact na oka na coin moko boye
bato bazo comprendre yango te. Ba corona wana ebimaka na kata Congo na coin moko boye. Et ce que la peine na coin wana kaka. Bato bazo comprendre yango te. Et puis Mundela azalaki soit sali plané na suka alobi bino vérité bitala plan na eza boye to salaki yango boye poto kotsa ba minduki balobi yango bakotsa na Angola bakotsa na Zimbabwe kaka na lisolo ya ono sida ba créer loko na bango mais po eboma bato. Et puis bazo tune est-ce que boye biki ko boma bato biki oui to biki ko boma na biso bato. Est-ce que bino boye bango na communauté yango so biso to lobeli bino te boye bango nde news wana oye bimaki na métro est-ce que combien de Congolais basi batangi yango pe bapandi sango loko nde to panda sango. Vous bien monté, hein? Merci en tout cas pour te garder comme unité boyebi kaka. Donc oh biso to sala ça yango to lobi ke to kozwa décision na place na yo ataz yo zate to kozwa décision na place na yo to sakaka po biso c'est la communauté. Biso to simbi communauté. Biso to bunda po so bundi se kanga obundi se communauté. Po biso to lo pas d'intérêt personnel té. On s'en fout avec musique à fali na bani na ba faire bani tout, on s'en fout. To ko binango mais to lobi to lingi concert live té. To boyango bobina na bino to bina na biso nde to bina kaka comme d'habitude mais live ban surtout odi ke fali au BBC kutu masolo na France au BBC na soki ba musicien bazaki d'accord na biso balingai bazongelo mais mona mayo solo mabe sikoto biso to koza chance à solana na ba chance que to précéder na ba démarche on est sous-souté na zo tindela bino kala mingi te confirmation o ya la police o ya tindi yango na tinda bino kala mingi te na garder ka mo ba unité mais na zo tinda bino petit nga dudu quiz concert benda donc e kufi na ne puis petit wana ya liboso tour la liboso na website no komba moto to tiaka e penda na liboso penda en tête te mais o ya tour penda eza moto mo akomelinga Esther akomelinga bi c'est la vérité nazali na vidéo yango OK d'accord vidéo o mama mindele wana mais boko tande na website botala ke non pour na bato basi bakoti ya bata website basi bakoti ya rapide maintenant moko azozongela nga a tekala bake non ticket zo tekama ticket ekufi eza susute de bakanyango et puis depuis on a ko teka ticket et les cas qui même pas 1000 personnes au basombi ticket pour demander Hollande mamunyo surtout et les gars même pas 1000 personnes au basombi ticket yamba za ko teka pour ça perte mais boko zongi sa bambongo na bango police anti fraude azana dossier wana ke faut zong sambo na bango merci na tigi binonga na sa boulot pour que eza boulot Alexis nanga ya break merci to kuta no balasima samedi na lobi samedi bato makasi boya to kuta na bino na Selby Center si réellement pena bozaki na Selby Center za na North ya Tottenham oui pembe na stadium ouais donc so na White Hart Line soki okoti na balabala na o progresser lokola mutazo ke defensive park tout droit au mano mona cimetière eza na gauche na au côté na droite Selby Center eza ngwana otindi abino postcode kala mingi te do boya poto la que London eza zone rouge poto ba neto arrêter stratégie merci à trop na bino surtout to za fidèle mbilinga ba bino ba bundeli ya solo to mona bino jour wana merci ciao